Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Sorry pour le désagrément. Excusez-moi pour le désagrément. Rando jusqu'à la mort. Rando jusqu'à la mort. Rando nazokufa kakara rando nanga. Je serai randodiste jusqu'à ma mort. Rando jusqu'à la mort. Rando jusqu'à la mort. Rando jusqu'à la mort. Je serai randodiste jusqu'à ma mort. Rando jusqu'à la mort. Rando jusqu'à la mort. Rando jusqu'à la mort. Je serai jamais lâche jusqu'à ma... Eh, boba lâche, hein? Bo finga kamutu botonga kamutu bo publier soi-disant fiancé chipo. Rando jusqu'à... Ce qu'on a tout nié, hein? N'est solisa Asruzolo, n'est solisa président la duchesse. Donc on a sili que là-bas on peut baser qui n'a soi-disant mariage imaginaire non. Eh, kasi de osalakit. Donc on a sili que là-bas on peut baser qui n'a soi-disant mariage imaginaire na yo. Est-ce que ils ont presque la même histoire? N'importe quoi. Rando jusqu'à la mort. Rando jusqu'à la mort. Ya Mouto. Oh, comprendre de l'autre. Rando juste. Hey! Pena Marie. Mouto nani? Au nom de Jésus, na kombo na yesu. Fait. Moto. Sur. Rando jusqu'à la mort. Rando bien. Évitez cela, on m'a bien pour l'esprit à mi bali. Rando jusqu'à la mort. Je serai jamais lâche jusqu'à ma mort. Rando jusqu'à la mort. Non bien. Toi qui pète, félicitations ni beau père. Pour ma sali dîner, ma vendre, ma mêler, ma champagne, ma passer bis quand même pour la première fois la vidéo pas mobile. Ne félicitations. Ah ok. Félicitations de quand même à Kani Simbon va bien m'balandimi quand même comme ça vidéo on a bisous. Ah bon on a raison. Rando pour ça matin hein. Bon on a raison. Jusqu'à la mort. Rando jusqu'à la mort. Alléluia. Jésus Kolo. Je serai jamais lâche jusqu'à ma mort. Rando jusqu'à la mort. Rando jusqu'à... Non bien. Le niveau à Sakana la bio. On est où? Nous en sommes où? Fadima. Où en sommes nous voilà? Les français. Où en sommes nous dans le dossier Zemi? Zemi. Tala. Pour s'exagérer. Pourquoi ça vient de me faire? Eh, Bozalukuta. Si vous avez signé la vidéo, ni pour la zone balanga rando jusqu'à la mort. Vous signé la vidéo ni. Pour même suite, ça vient après vidéo. Chipo. Fiancé ni en réservoir. Fiancé est mon bas est ça fiancé. Et ça la surprise. Mon toilette petit robe le roi qui m'a longue il a chignon. Le roi assis ici. Deuxième ma longue ma mère a roni. Ma longue a dit bon sauto ma si ça moi la coulier bon deuxième ma mère a roni.
Ah, bolo ba deuxième malongi ba benga ngoni. Deuxième malongi ba benga ngoni. Ah, botindela na kombo na ngoko. Deuxième malongi ba benga bino nde bitula kitoko bo football bali mbongo posela bino tamo vidéo bizu. Bo benga fiancé. Fiancé zamo. Fiancé za surprise na bag. Muto ayebe sika okende ka omela champagne ovanda bo sombe mbali champagne de surprise akwa. Bande mbali bazate surprise akwa baninga mbali bazate ka baninga no. Wande surprise ya fiancé. Eh, fiancé bande mbali pe foza baninga mbali pe foza ka mona na mbali te ka mona ka baninga no. Bon, de toute façon na ebina baninga mbali te. Fiancé le balati sabutubaga fiancé balati se sapato nzambe. Sapato moulai. Il y a numéro 55. N'importe quoi. Voilà. Et les bano américains, les confirmations. Abendi chignon le roi va saluer confirmation après ma longue. A juste qu'on a robe ma longue à la tête tomboli ma belle à la cabou. C'est ça ici la potobo. Bon le couteau. Rando jusqu'à la mort. Rando jusqu'à la mort. Nanine, na côté nine. Bon, ça va quand même, on sait une évolution. Les lots quand même, au bimio qui peut ma voisin, ma bon, c'est le roi restaurant, ma vendre ici quand même, au bimio à taille de sol pas. Ça va, les évolutions. Félicitations. Rando jusqu'à la. Anniversaire, ils les 6. Les 4 bino bon, mon anniversaire, vous croyez que les gens sont bêtes comme vous? Hein? Arrêtons un peu un moment. Vous croyez que les gens sont bêtes comme vous? Les caméras, il y a vidéo, il y a le côté patato qui est de maman, il fallait bien en donner. Le côté patato qui est. Babalo si boutou, ba jobi, et ba gobe teke mbata na putushu. Bah, au moins, il vient boye bate. Ngale Sabino, je connais le joueur et son jeu. Problème est ça, on a les caméras vidéo, il y a le côté patato, il fallait qu'il ba longo la Sony. Pour balongo la Sonia vidéo le rotan pata il fallait pas foutre eka mbongo comme ça eka ndima ko la vidéo moko boya pe ça e bisou soit disant fiançailles pour on battre fiançailles pour les 6 pour l'anniversaire n'est pas anniversaire les 6 si qu'on n'est ni comme les 4 donc on comprend que va jouer l'esprit na bino vidéo le rotan pata bimi mba moko lobby nango fiançailles oh félicitations non 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 tozande na problème à vidéo à lokota pata mbata la putushu tozande vidéo à lokota pata vidéo à lokota pata ndeza qui na marché à l'époque ce qu'on ba voûter bino ba tia bino le roi ba bossa bino mais c'est que ce qui est vrai aussi hein. Félicitations à bino parce que boye ba pena ko manipuler les réseaux sociaux. La manipulation comment les gens peuvent être naïfs à ce point? Donc Moutou va publier les lots vidéos le côté pas te bimi lobby nango fiançailles non c'est faux. Oh ouais un fiançailles imaginaire c'est faux. Ba fouti e kambongo pour e kandi mataro sa vidéo na pour elongo la Sonia le côté patate. T'aimes Zakilo hein? Eh Ozakilo. Pourquoi tu vas moi la carte luketu? Non. Il faut se battre tonneau ya loro bata na dongo ni. Ouais ça la limbondo ni. Voilà. Il faut se mettre tonneau bicarbonate. O melango tongo midi pourquoi tongo midi pourquoi tongo midi pourquoi pour le keto les Zakilo hein. Mais ça va juste hein. Ça va juste à peu sur kilo. Na mon koza kalango ne politesse na yo bazo ba baxelo sous boulot maman Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ chasse orende muelo et bon bazo bando be nga lesbienne ya yo te ah pas pour les rata moi c'est bien quoi attention beaucoup c'est là qui les bien on peut pour les rata moi c'est malonga ya bongo te nation te bozi bosali moi va dîner na bino bo bengi si batu bosome batu mo champagne ba meli bo bengi en fiançailles ezanga bag bo gende ne fiançailles ça pas tout toni
Yo moi déjà fiancé pena ba ke fiancé mutu mbala ya tana muninga mon côté. Boko ça va tout fiancé. Eh, batu bokosi sofunga no ebisabino sofunga inga le kitela batu bokosi. Na zatela batu bokosi. Nyoso ka grâce temo. Koleta batu ba roba makasi bongo. Ko sa fete makasi bongo. Tande batu ba romo luka ki fiancé ni balako. Toko biwa pina na dossier zemi après boyo comme ça dossier fiancé bino bo sota ke to aki na dossier zemi bo sote bo komi o le rotampata to komi na dossier le rotampata bo sote bo komi fiancé ah vous jouez avec des gens hein boyo bo sakala bato hein to komi na dossier na ya le rotampata ndezaki le rotampata ba ke mbangu baluki eka pardon ndima to sa vidéo pesa ta muninga ta biso ya pamba eka ta biso. Et quand l'obité, ça va pas de problème. Bon, tu as 20 000. T'es tous à 15 000. Et quand pardon. Ah, bon, tu as 16 000. Et quand tu as 15 000, t'es bon, tu as 16 500. Eh, bon, tu as 16 200, hein. Pour la paix, ça t'a moi bisous, mon la vidéo. Allez, après, ça t'a moi bisous, la vidéo. Et ça, les attaques, elle, là, en plein, il y a le côté en pâte à tokende. Mbata la poutouchou. Eh ngaye nzambela congolais boko ça va tout très facilement pe ba ko ça makala bango facile ba o ça ndeni po boko ça bon ba supporter un peu ba gagne ba zanga gite ba gagne du sous na otinda vidéo hein na la vidéo na otinda donc on a besoin vidéo abe anga inbox. Tozana vidéo ya lokota pata. Tosi cité la vidéo ya lokota pata. Oh, mais la bisolo mususu ero soit disant fiancé ezanga bat. Fiancé balat sam tout ça pas tout. Mais non, mais deux fois hein, au trompara, omi konko. Oh mon appel que tu n'es pas heureuse. Et l'ongino c'est que tu es triste. Pourquoi tu te montres toi-même? Prends une miko sarayo moko pour la samokilike yo a danger. Omiko sakayo moko pourquoi? Ou ça kabongo pourquoi minyo kola kaka pour mokilie mon oko a danger. Hein? Poni omi lukela kaka, omi lukela kaka pasi. Pourquoi dis-moi? Pourquoi omi lukela kaka pasi? Pourquoi? Ezaka nini ebisangai? Poni omi lukela kaka pasi donc pourquoi batu ba mono ke yonde danger yonde. O sala kama kamo be po mona kaka yondo réussir. Non, vis ta vie, sois tranquille, sois cool, sois simple, vis ta vie normale. Vis ta vie normale, maman. Au milieu kolaka pourquoi kolaka sara batu ke yonde danger. Au salaka makapo ba mono ke yonde danger. Au milieu kelaka babilo mo imaginaire, kolukaka vie mo imaginaire. Makamnyo sera imaginaire, non. Vis ta vie, sois tranquille. Hein? Sois tranquille, au lieu te yo. Vis ta vie tranquillement. Ozo lukaka sabe fort, au vivre vie oza yote. Tu fais toujours des efforts pour vivre mon oza yote. Osa ke lo mo be pour mon arake yo salaki yo za danger yo. Non, toi si c'est dans vidéo le rotapata, toi si ça va le rotapata. Et bon, totalement souci. Et bon, totalement souci. Farida boutique. Boni basangwa lemba. Ça simple, vis ta vie. Et ça le rondenge ni kolukaka ko vivre vie mo imaginaire. Et ça le rondenge. Ce qu'on a tout na bato ba olo balanga ba des gens qui me traitent de jalouse. Bon, les gens qui me traitent d'une jalouse là, je vais vous poser une question. Je suis jalouse. J'accepte. Si on a tout nabino, bato bo traiter des jalouses. Je suis jalouse. Il y a un restaurant Bokendaki. Toi je suis jalouse. Il y a likango apesi likango ne bisou. Toi je suis jalouse. Il y a chignon zaki le roi pour bébé batieli na tongo sumbani a tongo. Je suis jalouse Anine.
Ya ba perle botsaki na mutu na imagination na posa libale so ya teton na non jalouse anine pour ba passer ba o ba rêve na bino bo révéler lo ba passer na nga rêve ya bala na bala des fois rêve ya bota mwana nga zokola ti bino bozwa gaze mbobota mwana nga koti université siko bo msanga jalouse siko ya nini depuis botama apa kolamba la ndaku na bino ya anniversaire oyebi nde batumbaka sosote babali mutu tala na mobala ndimika ko sa vidéo na yo peso bisou mo kili mo mbe peso félicitations yebisanga siko yebisanga na tuna nanu yo moko entre nous jalousie siko ya nini na tuna no bala chine na wana bala nzala ya commune heureuse oza malheureuse à vie toi tu es une malheureuse et puis faut ça zoba pour moi la tête que tu étais malheureuse ça saute aux yeux que tu étais malheureuse et l'on ya muto heureuse ça bon muto heureuse ça bon tu es malheureuse ma chère botika ko masquer makambu bon masquer wana oh Yvette jalouse ça nini jalouse ya kande bo vandaki bobini président la duchesse abini nde jalouse président la duchesse a muto batunya so asilo so la batunya so ngapela roba lelo ba ya ba obina na ba ka ko jalouse ani jalouse de ya facha yaki wala ko honorer vidéo no ya liboso ba mobile ndimi ko peso bisu na TV to jalouse ya nini boye bisanga non jalouse ya côté nini ya robo lataki le roi mona sisi malongi ya chino bendaki le roi muto sisi confirmation azusigo singa ekulusu jalouse anini singa ekulusu balati sa bana so bazu confirmation ba bendi e chino batia ba perle nde na ozaela on jalouse omi le roi muto sisi malongi nde na ozaela on jalouse à côté nini ya champagne on ba te kaka to jalouse na ya ba te jalouse anini ya restaurant jalouse à nini pour un restaurant 5 étoiles les appels à Kinshasa. Jalouse à côté nini boy sangana. Eh, bozaka boka lukute. To bo tira ba photo ba tout. Oh Yvette Hero qui toko pas les pe dans un cabine. Bo si c'est dans vidéo lokota pata to yebi bino de bo fonctionner ata eza facile te ko bunda na muto ayebi yo. Eza facile te. Ayebi ke liboko ça ke position na nickel li kofi à gauche, liboko anek pays. Si bon le balanga na bobite na bibino na ye bibino kitoko bo vandi bo raisonner le roi ba publier vidéo le roi tapata to longola on est lo mo boya restaurant to futa eka mbongo ab longola on est lo mo bisu po muto faka longola ka eka sonywana ndoki kilo le roi ba kiti tika tambal baboya go nengo vande ya ke le roi moelo ozo bouger ya ko bina ni oso bina la ba to ba TV bo makamnyo so ngo sana vinao. Tu es un jour comme danseuse. Mais makambo ça na mbeto na nga sepe na wote. Uzu vendre la muninga le quoi problème. Qui le roi moelo. Et jaloux aussi ça dans dossier vidéo ya na bibi on de fonctionner. Wa bo vandi pena bo sali réunion. Tende zaboé. Ne ba publier nga na moelo boé. Ne ba publier nga na loko tampata. Bako beta kanga mbato na putushu, bako joba kanga na salon. C'est que il faut to longola ngone loko mo na ko longola loko bien eka nde ba publier nga bongo il faut longola ngo mo bizu mo ni bosenga ki oh boza ki da volonté eka ki da volonté eka te eka bengi sinan poto ba ki da volonté eka batu bazaki wana batu na yo eka bengi sinan oh eka zana mututa yeye moko na chemise na disquared ayeye moko ena nani ayeye moko melne ba champagne na ya sa pesi ba bizu na esili ayeye moko akina nani eka organiser ki yango te boza sincère boza appela sincère na vous-même oh jalousie mbali a organiser le roté yo mo organiser le mobali ne mo benga nga jalouse c'est que qui jalouse c'est baby bino moko boloba entre bino moko te boza sincère na bino moko eka organiser soirée wana te sincérité ya bino moko eka organiser soirée wana eka organiser soirée wana te bino mo bo organiser ngo bo benge bo sengi apesa bisou po longola likambo ya vidéo to yebani eka kika ko longola vidéo lokota patata maman il fallait pas bina ngo makasi ba bina ngo ndeni ni obola sangai ale lokota patata beta mbata na putushu bako joba kayo la salon bako joba kayo biko nyoso bako joba kayo liko nini lika ko vivre vieux za yo te mama ndima vieux za yo ndima vieux za yo neti ngabo na ndima la vieux za nga ezala nga ndeka na bu
na nango te na ko convaincre bino te que na nango au moment na nango te na souffrir entre moi-même non ozo se tromper yomoko pourquoi tu te trompes yomoko ozo miko ça félicitations ni nango yindi bokimo mbaba opeso félicitations na ngana ye bazani ndeka obekisa mobile na restaurant peso bis obekisi likangu na peso bis dans restaurant quand même pour la première fois bravo moi au salon moi au matin au moins niveau hein mibali bakanga elongi baboya romona na nini na ba vidéo non pour eka combien de fois bobi na ba vidéo non combien de fois eka bobi na ba vidéo non yo mo yebi combien foutie po bimata lelo pesa bisou yo mo yebi tu te mo yo moko zomikosa ozomikosa yo moko za ne sengwa motema na ote pourquoi zominyokola zala libre entre toi-même, sois libre na yo moko. Oye ça va retomber à marambo ça la vie. Au moins de comment luka mobile européen soit honneur hein. Au moins de comment yo kasi ekawana ndezoba. Comme il tungisa te il est aussi malin hein. Aza zoba ta moni o sali baninga o bazaki libosone. Comme il tungisa te. Oyo ngana ko bangolo te. Oyo yo to bali pa ya mariage facha ye libala la yo ngana ko bangolo te. Pona yebi tsuka nango. Yonga la robangelo te ngana ebi o pe ba film na ebi 10e na ngonde suka so yo na otala siko film mo boya 3e épisode na ba o Marimar na tala ngo kala top model na tala ngo kala ebi nde suka do bi sonyo so to yebi nde film to yebi kitoko to yebi film nde suka do ngalelo ti lobby gai na mo ngelo grave ate bo fana na restaurant bandimi peso bisou pour la première fois moi o évoluer félicitations. Bon, na monité, tu te trompes toi-même. Ozomi kosa yo moko. Eh, ma ouais. On est sans mutema na otomi pimeli kimia liko impolitesse. Na ko publier mi bal. Au moins est-ce souke li lelo. Obo ana mobali bo bandi ofinga yo. Obo ana mobali bo bandi ofinga ba parents na yo. Obo ana mobali bo bandi ofinga yo. Lelo komo luka mbala ko honorer wa. Au moins de souke li yo. Comme tout ça te e capable zobate. Et capable à zobate, à zappe moi cité. Ayebi ke ndo zana yo, au publia kamibali. Ayebi ke yondo zana yo, au enregistre mibali. Ayebi ke yondo zana yo, au faire chanter kamibali sur boboyani. Alors comme tout ça ta zobate, azo zwape ba biloko na ye, ba loko ta pata na ye pe mususu peut-être ye pe ende za so so wilki. Donc comme on a ba mbika nyoso ba kangisi na kati poto sali boke. Ah peut-être que Ebeneza soso wiliki Ebeneza logota patate aza zobate ayebiki aza na ngwa faire hein comme tout ça te yo on a problème na vie na yo faut luka nzambe yo pas na problème na vie mbala suka bote ba kumula na ba bêtise o yvet jalouse loni jalouse loko nini ce écoute grâce te mon tabali libala somme bon na kena lati ki toko bon na sepeli makasi bon et bon ka o ba bengisi mobile na restaurant pour ba pc bis. Dis-donc, c'est là, on jalouse. Yo moko organiser soirée na yo bendi chignon na yo bala malongi o lati robe na yo bala malongi organiser soirée na yo pour mon bala ya peso bizale ngai va être jalouse n'importe quoi. Bonsoir nani nani. Déjà, muto yebi ko tala otalo ka bo mono ke tu ne peux rose yo mo yebi vérité soirée wana to yebani. To yebani yo biloko langi ko ba sakate yo to bali yo na ebite nga pela pona ndimo na ebite se fosa ndeni yo to bali libala na ofacha ye ba ministre ba ye na ebinde suka ko mitusa te na yebinde ko suka oh na yebi makambu donde suka ka na yebi peke na minito pe ekanda za na ozo pe ba biloko na ye o ye pe ko salela ngo se défendre mukolo finga ba parana ye na yebi de suka ata batu nyoso ba entouré wana yebi de suka batu nyoso bazaki na wana ba yebi pe yondo suka na bango kanga te yo asikanga bango pe ndibazaki ba yebi na bo yo asi ba yebi te o ba yebi kando fandi se bambanda na bambande sika moko yo ba muto nya rosa fier na et si quand yo mo yebi bato bengi sena bato bimana ba yo mo yebi et si quand te ko 27 bato ndeko ka 27 bato soit disant ba pesa ko félicitations ya fiancé balati so sapato le balati so bag fiancé yo soit disant yo inventé pona o longo la vidéo lo kuta pata tokende yo mo yebi mobile no tsa zakyo na za fier na toi-même toi et ton esprit nana yote yo na conscience na yo
Et si bozaki wana mobali no afiana. Ce bibali bazaki wana 5 3 babima na onti. Oh. À part mobali na aye konini kondi ma vidéo ko peso bisou. Pour les vidéos on dit ko peso bisou. Les vidéos ya libala. Les vidéos ka bandi ko peso bis. Fiancé ni ngweza kiwana. Bino pela mambuso bo salaka. Bino motala ba vidéo ba fiancé chaque jour ba ça surprise à moi si ba salir vidéo surprise ya fiancé bon mon ngote. Et c'est ça la bon. Vidéo fiancé ça bon. Papa maman toyeba ningana yo ke sika wana nebo vanda ki wana mibali so ba 5 3 bana yo na mobali na oka moko nde tokolongole peut-être simba masoko kima. Obo yo anakati wana mtu ebi otaza. Et bon, il faut dire au passant. Oh, mon bal il faut ça fier à moi sur un bal et puis que si quand la mémie boye, mon bal il fait mon rota bimana ya ça. You ba yebi yo. You na ngwa yebi hotel si ka bosa kana tika ba tuba fa d'accord. Si ko to linga to yeba fiancé ezaki mon bal ni po mi bal no ba sa ki wana ebele. Fiancé ezaki mon bal ni. Pas penser que bizarre. OK. Je comprends. Alors quand t'as pas t'attaquer pour tout choupa. Pour choupi. Tala, allez dire au passant. Hein? Allez dire au passant, s'il vous plaît. Allez dire au passant, allez mentir au passant. Eh, boulongo comme on a bêtise. Tala, mouni ba rêve bino bo révéler lo. Que ba lamba la combo la bino. Que ba salo fiançailles. Que bébé petit m'épouser. Ya ba passer nanga. Eh, ba passer nanga. Eh, ba passer nanga penako. Ba passer nanga. Bah passer dans un péno bali un bon professionnel un joueur il y a professionnel à bête na ba mboka ina ba loi oui bah passer dans ba rêve la bino elle est l'autre bon sout que l'on le lo ngate elle c'est le qui elle comme ce qu'on a concentration année décennie concentration IVK magazine concentration IVK interview concentration comme il y a concentration de salam musala bandima yo zo musala na otiango pembe zo bolingo zo bonde lo tiango liboso. Oh mi bali wana ba Hollanda ka opona musala na yo po yeba ni na sima musala na yo yeba na sima na yo ke poto na sima musala na yo ya buzoba ya kofinga ka bato ya nini o changer ta forme za attention muta finga changer forme yo yeba na musala na buzoba yo finga bato me ozaka wana o luka libala me au lieu de renforcer ta musala au sala ta be fort ba ninga ba sa be forte yo au lieu sala ta fort yeba musala au lieu sala ta fort ça musala encore plus mieux yo perfectionner musala non yo loro yo moni ya sala ya banda robondela mibali na robondela la Chine ba pesa mibali mboko po bandima vidéo bino mbala suka botia comme na ba bêtise fialo zelo nyango zaka elo nyango zaka. Donc, on s'appelle ma camarade n'a toqué la bisonini, toqué la biso restaurant, toqué ta restaurant, mon roi, te fait la biso, tu vas les guetchou. Tu vas la biso, le restaurant, et on a un garçon, mon père, ça biso, et tout ça vidéo. Et là, on y a félicitations, Zane. Mbasuka, basu facture, non, ouais. Na, su facture, non. Charlotte, a zakiwana. Et vous t'abino. Vous t'en la comment la bêtise, hein. Vous la comment la bêtise, dans nos salana. Et fier, fiou. Et là, on y a un zakiwana, voilà, tiens, tu vois, là. Mais rien zakiwana si t'as sans papier luka papier no malembe bobini na sisi na ngai sending rando jusqu'à la mort rando yokeloko jusqu'à la mort yokeloko rando jusqu'à la mort je serai jamais lâche jusqu'à ma mort. Bossala qui l'achetait nabinonde bossala ngana te sofunga. Au moins qu'il l'achetait nabino bossala na yo moro kari nakati. Ya batu ba fingi yo ba sakana na ozonga ina bangonga ko kontanga na batu yo ozonga na ba na vite. Bossana ngando bossana ki libela Charlotte. Mama. O ba tindenga la chinite. Yo mo bande kondeni. Bati dans la chute kolo yo bande ko ba ka pembe na ta bidon moko oli kama omoninga ngande na boy
Bo kontanga na liste bato bozonga na bango to bo sakana na bango. Au moins le problème na bino za que boningo za toujours supérieur. Au moins so bo remarquer que mutu mo ba bangi bino communauté mo inférieur, mbamoro c'est ma sœur, c'est mon ami, c'est la famille ngate. Nga bozela kangate na liste bato ba similier. Bozela kangate na liste bato ba mi kitisa. Bozela kangate na liste bato ba publier bino c'est la famille. Bozela ngate ti boko kufa. Bon, zélangate non le babylone non bandément je serai jamais lâche jusqu'à ma mort, jamais lâche. Tokani, à bon attendeur, ça saline, bisous, bye. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le lobi sonyo sona bila rebutige, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus.
Merci et bye.